papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokusa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa Akusana kwanza muna wa Amange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na biloko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Bamure nyonso bamesana kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to episaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba sabona na site yote bo sabonner au site ya mama bino ba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi to pesaka merci la bande ko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mebla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate to bosani te porte parole na biso Anastasie Vita ya papa trésor chou na kati ya bundes to pesi merci na ya Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle pourquoi pas jolie musunga de longues jambes na kati pa na mabalobi tozokende bongo na vie na Yves Djoboke garçon de luxe na kati Paris ba vivia sur la plus que les solo to bosani te kopesa merci na Jadon Fumu ya Zélande o ya la reine Vanille na kati ya Belgique ba vivia na Jadon Fumu Jadon Makola umela ba mourir nyonso mama Irene ayaka boti tozobeta masolo ezo sala bien makasi pona kosunga communauté ezala bande ke beba na biso lokola mama bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001 balobi BBC de moi-même balobi de moi BBC balobi wumela voilà bande ko bolanda biso partout na ela rabino masola solo biso to beta ko bergente nazo beta masolo naza na kati ya musala na uti ko silisa nazo beta bino solo moko vite fait parce que bozoluka mama Irene c'est mieux na beta ndenge to misana ko lobaki bete linde zobuma bango ba na jiba bebe ngande mama ebete li pro max na ela rabino masola solo a aubergine et les kakati sango na meme bino to lisone na partager na bino ba mourir nyonso o bolanda ka mama Irene ezali solo ya ndeko moko ya mwasi abengi biso na pasi na mutema lobi mama Irene na bota mwana akokisi 6 ans mwana aliakate mwana nanga azana malformation mwana nga azaki zengi donc mwana nanga soki aleka ka ndenge biso toliaka na mokilebe mwana nga il faut akufa mwana nga aliaka kaka na bakisi eleka ki ndenge ni po bota mwana wana mama Irene ndenge ozobeta masolo bapasi ndenge basi bazo souffrir na bandaka mabala nga pe naza victime mama Irene nga na uta Kongo mobali mutabengisanga abalanga na ye na poto na vanda kepe ya mobali nanga tozaka na ndaku problème moko ezati mama Irene banda na yaka poto nazala na âge ya 30 ans na tsaka makona poto na sali 4 ans na ndaka libala mabota ezaki te na banda ko bota te nazo bota te pendant 4 ans
mwana ayaka te ntango nasali 4 ans nazobota te mobali nanga deja to nasaka ba 2 ans et demi 3 ans nazobota te azwelaka nga mbanda mobali nanga komeki kobima na fille moko tozalaki na ye mosika mingi te na ville ekangamaki na biso fille wana aza bafille ya poto ya kala bafille oyo balataka basapata bien bilamba ya bien bafille oyo bazalaka mwa shosho bamaka basaki ya bien ngai nayaki nanga moto ya poto ya sika na moma wana mama ekani mokanda mpe eza nango te fille wana ntango mobali na akomi kobima na ye fille wana azalaka deya na mwana na ye moko abota papa ayebanaka te akomi koprometre mobali na ngaki akobotela mobali na ngai mwana lokola ngai nazali na kooma mabota mobali na ngai alangwe fille wana mpo fille aza deya na mwana moko abota na mokili papa azalaka te biso ka deuxième akobotela mobali na ngai mwana mamere nakomaki néglige na kati ya ndako na ngai nakomaki maltraité mobali na ngai azwa mbanda na miyebi nde navanda na ndako oyo naza na mokanda te nana kwa ma finance mobali azwi mwasi mosusu bana meka na bande ko souffrir moralement mais la vie nazali kovanda na saka relation na petite moko bo aza pe mari azali na bana mibale petite wana alingaki nga mingi abandaki vraiment kokonsole nga azalaki lokola camarade mazalaki leke pa na nga na age kaka nde nga na kopera na se na fifi tomola japonaise mama na Erastine ya na nga na age mais tokopera kitoko balubi respect na mama na Erastine fifi tomola japonaise tozokende bongo mama Irène tant tozova na petite akendaka ba restaurant na bango azwaka babiloko mpo azalaki na bana na ye biloko mosusu azwaka omona asepelaka nango takabelaka na ye nga bongo azali na poma finance azalaki petite omona weekend obenga ser tobima tobeta tour na mwa ville omona azwa mwa t-shirt ye mwa 20 euro 10 euro ozwa mwa pantalon mande vraimen koedenga makasi petite wana tokoma eloka bacamarade mama Irène ayebaki peke mobali na nga azwa mwasi ayebaki peke naza maltraité na kati ya ndako na nga aza mwana moke na age mande kopesanga baconseil moko ya bien ke navanda kaka nzambe moto apesaka mwana mama Irène azalaki vraiment humilié makasi problème ni na bengi pona beta liso na nga tema zone da maso na mingi mama Irène mukomsu petite wana to bima na to telema na rabisi ponga na zonge pananga yazwa bisa kende pane poto bando vanda moi DRE bo komi pana yi pi petite nanga to moni likango ya mobali nanga bazia bon bazaki pe mibale tango bamoni biso bandi ko finga nga mama Irène kisita baza ba sœur oyo baya poto déjà kala bango deja babonga balataka bazana basaki nga zaki ne lokote mukanda pete mwana pete mama Irène to bandi ko finga nga petite nanga na apetaki atomboki babunda na bandi ko calmer petite nanga ma petaki makasa zaki na bana na ye na poussette bango mibali petite nanga en tout cas c'est là qui vraiment moi makele makasi bandi bu bazaki wana bapekisi biso ya ko sala bisi yenga na kei petite nanga pa kei bango pe bakendaki na bango tant mobile nanga uti musala na ndaku bande ko bolanda lisolo très bien ça fait mal ko beta masoba boye ndeko moi ça vandi saki mobile po pesa un rapport ke na bimaki na kutena likango nazo finga kisita pekisa mwasi na yo na ebike bobimaka atika ko provoquer nga mbala moko mobile atomboki alobi déjà ça benga kinga yonde na petite na yo petite nom tabande ko tumbula bangande ko bokela bomba jeton mo bande ko lika dans le temps na pesa rapport pour mobali likangu se mi bengela ki mobali apesi rapport abaloli makambo mama ira to bande ko discuter na mobali na ndako mobali nanga beza petite na wana la linga kutu petite na wana te mobali nanga tomboli téléphone abengi petite nanga na téléphone bana nzambe bolanda lisolo tant na baka Jésus Christ revient bientôt moi na mutazo zonga nazo betela bino masola solo au aubergine ezate bo partage ka bo s'abonner na Irène Masiendo ki TV yo muto moni mama Irène leo mwasi linga mune na obete so na kati ya musala na uti ko sisa kozanga te ko s'abonner souci ezaka ke boyoka basango ya bandeko na biso bana mboka ndeni bazo souffrir na bandaka mabala mama Irène tant abengi petite wana mwasi batalibala pi petite nanga abandi ko finga petite wana na mobile nanga petite wana se défendre bi non tonton ngana banda ki ete mobile nanga ayuka kite azwa ki par ya likango na ye e pesa ki ngakanda na minute mera na teka ki molimo na bosa na kike nazana mukanda te na poto na baki oye koya eya na komi na suka vomie bakanga lokwa nazanga mukanda nazonga na ngai Kongo po mbala ngwa balanga na a nazobota te asala kape forte po edenga ta ko na mukanda sala ke loko te mamere na koma lokola échantillon mwasa kolamba ba matina nga na mbetu na kiti lokola kizengi bazo sakana na nga na koma ki vraiment na suka e pesa ki ke guerre na mobile to bande ko swana se ko swana mobile betinga bana nzambe bolanda lisolo très bien moi so abezaki na barasta na mutu mobile zo kange na barasta zo beti mutu na mesa pona nini aswani na likangu na ebotala niveau démon ekobo aningisaka ndako mama Irène tanga betinga bomeka na zoki na komaki na suka na benga ki police esprit mo ekotelenga na bosani ke naza na poma mukanda tango na bengi police bozo benga police bakokanga ndeyo muto zanga mukanda bana nzambe bo partage ka masola mama Irène moi stanga bengi police ya ye police akuti niveau babeti ya bani ko tune makambo
Tanga bandi ko expliquer police aye ko zonga mutu ki azana mukanda te mention ya police nanda kuna choka makambo zena au moins ça koyaki asali crise ya tension. Police bandi ko la musazo la mukate na kati anda kuna ma kila za ya kozuka asoki na zole longi vumeza ki déclasser na zoki mama Irene. Police ça ko obligé benga ba pompier. Tant ba pompier ba beminga na hôpital. Boyebe hôpital a poto ndenge fonctionnaka. Tant na komaki ba benda makila ba sala ba examen ndenge za ba ke kokuta ke naza na zemi ya 2 mois. Ba na nzambe bo partager lenga lisolo. E côté ya mibali mingi o ba négligaka moi si soki azobota te. Bana bazali pamboli ko ute pa nzambe. Ko boteza ka likambu ya temps. Oui. Nzambe mutapesa kabana. Basio bazana pa mabota ba souffraka. Soki ezalaki kozwize mo mikotisi mo mwana bima mbele ba mikotisaka. Bandeko nanga nzamba linga batu na ye. Yango yo pe mutoza na bana kosekaka baningo bazangi bana te po yebi lobi na ote mukili monde surprise. Mama Irene tant moi so akodi hôpital ba beza na zema 2 mois elekeli na mobali. Mbali ba moka mikiti to mwasa na zema 2 mois. Tant ba isonga za zema 2 mois lobi na ngela ndé hôpital mwasa bandi ko saigner. Mbala moko zemi ne koti ba menance. Nzoka tia zaki wana zaki na zemi tala satan ndenge biko détruire vie ya bato. Abandi ko saigner zemi ani boso mwasa zwa na vie. Tango yaki poto zaki na 30 ans. Tango ozo zema za na 34 ans. Bana sali 4 ans na poto. Abandi ko saigner, bandi ko bunda na zemi ba bunda ni zemi moko ya ba problème ya complication et complica vie ya mwana mwasi oyo. Tango zemi komaki na 6 mois, zemi wana ebimaki batiaki mwana couvese. Mwana na botamaki na malformation. Yango na lobi na libandi la lisolo ke ndeko mwasi lobi azana mwana ya kizengi, mwana zoko kisa 6 ans, mwana liaka nde biso to liaka te. Mwana liaka na bakisi. Maladi ba découvrir na nzota mwana soki alende to liaka mwana akokufa. Ndenge ba yebisa ye mwa lela ko 6 ans bana nzambe bolanda lisolo ba maladi la mokili ezali mama Irene mwana botama na malformation lisu moko ekota makila lisu mwa nde to mona na internet bano bazaka lisu ndie loko ya mbisi ba mama o bazana bana bazana problème ya santé eza injurté to se comprendre naza mama moboti tant nazo ba boti mwana ya kizengi eza juste pour na kopesa explication ya lisolo respect na batu ya o nzamba tiki bango na souffle de vie bande ko bolumbisa liso ezo kende boye esalinga pasi solo esalinga mawa yango nazo pesa courage na ba mama bazobokola bana bazana maladi bana bazobela bana batatu bayoka kate balobaka te bana bana ba malformation nzamba pesa bino makasi bobokola bana wana nzamba nzamba ba surprise eloko moko ezangi te po nzamba sala bikamo siko ba mona ke impossible et comme peu possible na rappelaka bana nzambe Lazare kuta kufaka na ye abande ko pesa na solo mezana mkoba avec Lazare sort Lazare abimaka mwana ozobokola malgré tout état ya santé na ye nzamba za capable na tout oui to banga nzambe to yebilobi na biso te moi c'est maman Irene tant mwana botami na malformation to jusqu'au ba problème na kati ya ndako mwana liaka te mwana zokola kaka na ba mama mwana zokola kaka na ba problème via mwana ezaka problème si problème mama Irene ngapeka mabondeli mabonde nazotika nzambe tenga binzambe mwana moko pesinga na vie na sima na epeti lo mwana kuti 6 ans na kanga masusu te a partir ko bota mwana oyo mobala banga atika mwana mwasi wana bakabwana pona likambo ekomela biso na ndako toyoka na zwi zemi komi komenansenga akima ki mwa mwasi tina botaki akoma ko éviter tant to boti su mwana za ba maladi kolela nanga butu na moi ba prière na ngai mobala tika mwana mwasi bande ko bolanda lisolo avanda na ndako to bokola mwana oyo azana maladi pourquoi na ekobeta lisolo mama Irene ezali souffrance onga na leka na vie mais nzambo alinga batu na ye pourquoi nazongi na lisolo mwana mwasi wana lelisanga makasi talelaka mpe nzambe ti lelo mama Irene nauti kokutana na ye nzambe apambola mwana mwasi wana mwana nga aza na 6 ans si bakabwana mobali nanga nayoka lisolo ke azwa libalabala mama Irene nakutani abota mwana possède textuellement mwana na ngai mama Irene naye kosepela na pasi ya mwana moninga te mais nayebi mobali nanga tobanga nzambe pourquoi esalami boye mama Irene mobali nanga lobi yesi ayoka lisolo ke yepe mwana mwasi abota mwana ya malformation mama Irene koto wana na ososola ngote na ete pona kosepela na pasi ya moninga me ezangisinga bomoto ezangisinga kimia na bi mama Irene mwana mwasi alelisanga butu mobimba
alelisanga tongo nyonso, alelisanga mo nyonso, alelisanga pokwa nyonso. Nayebisaka nzambe pambola mwana mwasi oyo nayebi te. Kobota ya mwana nga oyo eza ba mystique ya fille wana te. Ke nzambe afuti mama Irene aza na mwana textuellement kaya mwana nanga. Mwasi abima na mobali nanga. Eloke kiseni kaka yanga mwana za mokolo 6 ans ndenge na yoki mobala lobi banda bota bwana ana mwana aza na ba 3 ans et demi. Mama Irene beta lisolo loba na batoto banga nzambe. Yebita bato ba déranger ka ba couple ya baninga. Mwasi bato babala na mbongo ekokota na foyer na bango. Oyeko distraire bango. Mama lo nazo ebisa yo eza musala kitoko te pona kosala banga nzambe. Conseil gratuit. Na bato bataka ba désordre na couple la bato. Ba bimarana mibala ba camarade na bango. Couple moko ekabwana a cause na yo. Mutu wana lela kapasa zomona na bana na ye. Mobala bimana ndaku poyo bimana mobali na ye. Soki aza mwana mwasi eliko banga nzamba tambo ne kobote. Keba kolela innocente nzamba lo la fongola matoi. Mama Irene loko elekelinga betara lisolo suki sakaka wana eloke trouble nga na vie nazaka kana mwana nanga 6 ans yango yo mwana nanga liaka te na souffrir na yo babi mwana nepe aliaka te mama Irene même situation na mwana nanga koto ande na zangi bososoli lisolo pesili ete ya biso ndeko mwasi apesi solo asuki si lisolo awa naza na commentaire ya kotia te nzamba pambola ba mama na ba papa nyonso balandaka mama Irene ba o ba sabona na site Irene Masiendo ki TV que le masia pambola bino yo pe muto landinga lelo nano sabonate profiter s'abonner parce que to beta kama sola solo aubergine awa eleka kate numéro na nga ya téléphone yangwana ozana témoignage ozana lisolo pesa mama Irene ko hésiter te binganga na WhatsApp soko zinga te sela nga voice to beta pona kosunga communauté to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt ezala ki bongo ndeko mwasi ami tuni kaka ami tuni ba question mutu alelisanga mingi na vie pourquoi toko zane ka moko ezani ni nzambolingo te ya biso nini mena mobali to vanda kimia kindumba ete ya biso mama Irene ce qui mobaza ki ne ko bota bitanga te peut-être mwana ngo bota mamalamu pona déclaration ça ke ndenga beta kinga nde na soki ba choc ba problème nde sala ke mwana biso abota maboyi na sima mwana oyo leki azate liboso na epe yaya zalaka te na par na epa ya papa na ye ana bana na emi ba la bota vana mwasi mususu mais mobalo boti déjà bana no mi balé liboso moi sozi ya mi balé azobota te est-ce ko maltraité tina niveau wana ozwa na mbanda osola na mbanda na misu na ye mibalo basala rabongo ozana mwasi ozokomela mwasi na WhatsApp na misu ya mwasi sans respect ozana mwasi oswana mwasi musu na misu ya mwasi do mwasi akoma lokola papier ata torchon pamba eza na valeur na ndako ke mwasi bobosana te mwasi mutabombaka mobali akatsa libongo po biso mutobotaka mobali nano abota te nayebisaka bino loko mo mibali soki mwasi azolamba azolela biloko wana eza biloko kolia te oui kolelisaka mwasi te oui omoni mwasi azala lokola royaume alingaka asenti ke aza reine esika azali mwasi balelisaka ete mwasi bankadraka ye mwasi basolaka na ye mwasi bapesaka ye maloba kitoko na litoi bapapa boteyama ça fait mal basi mingi bazosouffrir ndeko mwasi abe asouffra mingi na vie pas continuer ko souffrir pas na mwana na ya 6 ans kaka moko nzamba pesi mwana ana liaka te abotama na malformation mama Irene mwana bavaka mwana nanga soki ale selon déclaration ba médecin soki aleka kana voie normale a okufa bande konanga toki ba maladie na mokili ezali to banga nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiendo ki identité ya bundesi mwasi le ngamunene oyela kabino masolo solo aubergine elekakate Yesu masia apambola bino soki mwana mutazongi te tokuta sur lobi pona ko beta masola solo la na lobi oui ba tuninga décor azawa piboé décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace pona yo pona nga pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie Toronto City VIP, yoga ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur.
Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et kosunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.